Bon, à ta récitation, moi, la classe, n'a pas été. Ouais, tout ça, la route. La classe, n'a pas ça, la route. Tant qu'on a un banane à 1 à 10. Ouang. Tant qu'on passe. Tant qu'on a un 1 à 10, tant qu'on passe. Nanda kukuna kukate. Na classe au kokate na ndako pozo kokate. Oye ba kasi ba nzembo oyo bato bayemba ka ba musicien. Ba musicien. Nga ebi nga milinga. Yimbi ka nini? Nga ebi milinga kaka. Mbilinga. Nga ebi anguka. Wana héritier eza nani? Ah? Héritier. Oyebi héritier. Oyebi héritier wata nani? Ah? Oyebi héritier wata? Wata. Oyebi kaka ma classe oyebi te mais mbilinga ndo oyebi. Nayebi na ngai to tanga pe na école pe pe. Mbilinga bayemba onde. Joseph. Mingi mutu kolela te tikanga na lelisa yo. Wisu joto. Mais mamba classe wana ezate. Mais mbilinga soki baboyi yo kolela te luenga na lelisa yo ezali. Na âge na oyebi makambo ya basi. Ah, ngope na vanda na ngape na bango ngamo ngai mutu na melisi bango. Ah, c'est pas possible. Yo vandi na bana basi na âge na yo moko ozo pesa bango mbongo ozo melisa bango. Na melisi bango pe. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo, Mwana Souka Nzambe, avec cette discipline militaire, bateau sate bango banane sur www.elengakongotv.com par rapport à salon, tout en respectant ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de ce travail, donc c'est-à-dire Adam s'église au milieu du village. Aujourd'hui, je reçois pour vous cet enfant, vraiment c'est un enfant comme je l'appelle, il s'appelle Prince le petit Nzambe, c'est-à-dire il est, je ne sais pas, par rapport à âge, Marambo Yazoloba, vie âge naïe, je pense que Binomo Nabandako, pour découvrir, c'est vraiment un petit que j'ai croisé, Kaboye, tout sur l'année nano. Bon, vous comprenez, c'est un enfant, nous sommes au Loba, vraiment, vous comprenez que c'est un enfant, mais juste pour vous faire plaisir de tout ça, là, on kaka, et ça, on va télé réalité de tout le Loba quand même. Vous découvrir avec Chinois qui est derrière la caméra. Merci Esther Choco pour l'assistance. Et merci mon cousin Jérémy Louemba qui est aussi là pour l'assistance. Merci vraiment, merci. Petit Nzambe Prince, bonsoir. Bonsoir. Loa Makas, bonsoir. Bonsoir. Petit Prince, yebisa bato ba otala yo na poto ozanani. Ngai. Na ngai kaka Prince. Ozano ka Prince. Uti wapi vanda wapi? Na ka musique. La musique eza kaya basoda. Eza pe ya biso nyonso. Eza basoda eza kaya biso nyonso. Sikoyo par rapport à makambo oyo yo ngana découvrir yo ozo sala awa ozana âge ni 8 ans. Ozana 8 ans. Telemana bato batana mwana 8 ans. Telemana batana taille na yo.
Otanga wapi? Na monde des Oliviers. Monde des Oliviers zaka wapi? Aka na Bandalia. Na Bandalia wa? Wana classe ni? Première. Première. Na 8 ans moza na première primaire. Pesa okoye bisabiso to okoye ko sala biso ta récitation moko oyo baye ku sarabino na classe. Wanande na bosani. Récitation oyo o baye ku sarabino na classe o bosani. Na bosani. Kuna biloko tosalaka. Biloko loba tosala yango te. Ba récitation na classe bosala yango te. Bon ata banzembo kasi boyemba na classe. Biso kaka kuna toemba kaka nini? Toemba kaka ataba janvier école pona o baloba wana bafuta minerval. Donc avant o loba makambo wana to ba makambo oyo batangisaka bino avant yo ye bango il faut bafuta na minerval. Ya bafuti. Mais siko bon ata récitation moko ya classe na bino yebite. Tosala yango te. Na classe na bino bosala yango te. Tanga na bana na 1 tina 10. Tanga ngo pass. Kutanga bana 1 tina 10 kutanga ngo pass. Pass. Nanda kuna kokate. Na classe okokate na ndako pozo kokate. Na 1 tina 10 biso nga biso 1 tina 10 totanga ngo école te biso ka totanga boy na tableau ba o bon lakisa biso kasi moko ya ba leçon o botanga na classe oyo yebi botanga kasi totanga ka totanga ka français lecture. Français lecture botanga wana ta moko kasi lakisa biso. La voyelle O. Yango ka resili. Bon, logo na mamba classe botanga yango te balakisa bino te kasi bon oyeba kasi banzembo oyo bato bayembaka ba musicien. Ba musicien nga ebi nanga milinga. Oyembi ka nini? Nga ebi milinga kaka. Mbilinga. Nga ebi yango ka. Wana héritier eza ya nani? Héritier. Oyebi héritier? Oyebi héritier wata nani? Oyebi héritier wata? Wata pe mususu pe wafandaka. Donc wata mususu pa vanda quelque part. Donc yo yebi kaka ma classe oyebi te mais mbilinga ndo yebi. Nayebi nanga ye totanga pe na école pe mon pe. Mbilinga bayemba ngo ndeni. Njozi mingi mutu kolela te tikanga na lelisa yo. Oui, njoto. Mais mamba classe wana ezate. Mais mbilinga soki baboyi yo kolela te luwenga na lelisa yo ezali. Sikoyo tout à l'heure namonaki yo avant to ban émission ozolo ba makambo ya basi na âge na yo. Yo na âge na oyebi makambo ya basi?
Mon pe navanda nangape na bango ngamo ngai mutu na melisi bango. Ah, c'est pas possible. Yo vandi na bana basi na âge na yo moko ozo pesa bango mbongo ozo melisa bango. Na melisi bango pe. Melisi bango na mbongo na o. Na melisi bango pe na mbongo na ngai. Bana basi ya ba âge ni. Bana basi ya ba 19 ans. Moi non yo. Moi si ya ba 19 ans yo vandisi bango zo melisa bango. Na vandisi bango pe na melisi bango. Après na so bawe bakenda kuto so bomo ba futi moto bakei. Yo melisi bango ka même moto bazui ba futi bango bakei. Yo zo mbongo wapi? Mbongo ngaka bapia ngaka. Pesa ko pa banani. Aiba kamati nanga. Kamara nonga zo mbongo wapi? Ya salaka. Kamara nongo ya ba âge na bino ka to ya ba mikolo. Ya mikolo. Yo singa ne bana musupe ba singa na banzela. Ngazoka bango te. Ngazoka bango te. Uzoka ndeni? Uza lokola bango te. Yo sikoyo luka osala pe ba cop. Asala nanga ba cop. Ba cop nini? Ba cop yo muto luka cop. Na âge na 8 ans déjà osa cop. Ba cop yango pe o muto luka ndeti cop nini? Neti kaka ko sa musala ko sa nini ko sa kule ba mir yo kula mir anda yo tunganda En tout cas, les amis qui nous suivaient de partout, vous allez comprendre que, comme j'avais dit, c'est un petit Nzambe, prince. Mamba zolo msoye ba msupe ndeti ka mwa mbilinga lobilonga ye moko mamba chiki ndeti mwe me makambo yo bo comprendre kaka. Maintenant tant yo obima boye okepe ba makope ono lobi wana ba papa na opela ba mama na baza envie ba ye ba makambo ba ye baka baloba nini kasi na ndako ba we ba mon pe sala ni na beta pe turu na ndako. Bimi na oke no makambo no me beta pe turu na ndako. Na beta ka. Ulala wapi? Ulala wapi? Na lala na ndako. Ipa na bino? Papa na mama? Boza combien? Babota bino combien? Misat. Yo za quantième? Yo za quantième? Yo za mwana ya boni. Uza na ba ya boni na baleki boni. Ngai, naza baleki mibale. Yo nde mwana liboso? En tout cas, bato tala yo sikoyo bana poto o bato tala yo wana sikoyo okolo bana bango ni ne banika na bango. Oui, banika na bango. Yebi bango wapi? Yebi bango wapi? Yebi bango kaka. Ba banga mambolo ba yebi bango wapi? Yebi bango awa. Chinonwa mamumsulu kilanga na vie na ebité. Toi si ça na biso émission au moins ndé to continuer. Toi si ça to continuer. To koki na biso continuer pe. Moi exactement to koki o continuer. To continuer pour na mambolo ba bato bamoni ke yo mamba classe ndeti o négligeaka mais makambo oyo mususu o s'intéressera nango na vie na olobi okoki kozala nani ndenge bato papa na bino ndenge bota yo moko na vie no konta kozala nani naza ministre. Vous êtes ministre?
Ministre Anine. Affaire inutile. Affaires inutiles. Eh, Ministre Affaires inutiles. Vous dites la ministre, mais il y a affaires inutiles. na nozambo fona somba pe mituko pe ba ministre. Somba ba mituka ba ministre, mais il y a affaires inutiles. Mais sikoyo yo ko ministre onde ni pe ma classe olingite ozokoka te. So na tanginde bien. Est-ce que tanga ngo yango ozokoka na ote sikoyo ki ministre ngo koma ndeni? Na koma ngakaka. Na koma ngaka na ndambu yango. Ndambu yango. Yango ya na yokola. Yokola. Merci. Merci Prince. On peut s'appeler Bambote. On peut s'appeler Bambote. Bonjour. On peut s'appeler Bambote. Oh, il y a une bâton. Ok, merci. Merci vraiment, Chinois Noir. Naibi ke bateau obi. Ah. Lobi nini? Nabi ngai boye ngai pe nde na boye na luka ta lai. Ya lende na boye pe banda tongo pe na liete. Banda tongo na no liete ozo luka pe la. Dunia boso mutanga tinde lombongo atinda ngondeni. Somtanga tinde lombongo ninga wata na teva bibona na posa na tinde lombongo. Batinda ondeni. Batinda ngoka ndenge atinda ka epamutuka. Likamba obax ezali? Lobaka si likamba obax. Baxa. Ndena boy. Lalingi nasanini. Ngi basanini. Nangi nebi sabangoka basanini. Ba chindela bilamba pona makambo. Merci. Merci donc batindela bilamba. Batindela bambongo bato yo botuti sami ana ba parents. Olobi? Nani? Willy Mushene, Tindela Ngambo. Ya Willy Mushene? Tindela Ngambo. Yubia Willy Mushene? Yubia Willy Mushene? Umona déjà? Vieux. Ah, vieux. Peux-tu aller vieux? Ya Willy Mushene, peux-tu aller vieux? Kodamboka oyebi? Kodamboka. Ya Willy Mushene. Na yebi. Mona ye wapi? Ah, na mona ye déjà kapo. Merci. Venabiso, le PDG Michel Mbungu, grand prêtre. Bapetchan bango. Le bezate. Et comme si on avait Venabiso Willy Mushene, baebio. Le vélo à Pécho, bah, barado, y a un véritable code mondial. Toi aussi, c'est Nabisot. Le mot le balisous. Ah. Le mot le bani yasuka. Nangi na lobate to 6 Nabisope. Le mot le baguette aussi, c'est Nabisope. Ok. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cet élément. C'était vraiment un plaisir pour moi. Yako Solana, le petit prince, le petit Nzambé, par rapport à G, donc nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais dit que Azakina et moi, Mouké, Maramoussa, on va comprendre, on peut comprendre, mais il n'y a pas ces arats. On dirait, moi, conscience, il y a qui bon moto, vraiment, les amours pas si, mais Maramoussa, on le baisa bien, Moussoupe, classe des Mouké, Bambriement des ébélés, Togo aidé, il est encore enfant. Différence, il y a Bissouka, ba diaspora yango ba biso tozala mwa boye ba diaspora bazala mwa likolo mwa na poto mona mwa bagage mais biso différence ka yango na mais
Tu as aidé? Vous en avez pas aidé? Ce qui peut être l'année suivie dans la classe au Tchamaël. Vous promettez que vous avez des moyens, vous avez une classe, vous avez vraiment. Nous lobby que vous avez posé comme ministre un jour. Si vous avez un cadre, vous promettez que non, et que les bien. Vous avez la volonté, ou alors une classe chaque jour. Ok, merci. Donc le numéro est là, au Bengibiso, Tosungaye. Il est un peu intelligent, mais moi, je suis un bilinga. N'est-ce pas Lola Moucheni? Ah, moi, bilinga Dario Amouri. Vous comprenez, on est Anelka. Moi, bilinga à côté, on est Timbele. Merci Dira Makaya, grand prêtre depuis Paris, Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris, Mamie Alessi Modjalis la Baronne, Dira Makaya, grand prêtre, Elena Pemba depuis Belgique, Maman Yango. Hein? Ya Willy Moshene Nalia. Ya Willy Moshene Nalia. Nalia. Ok, ya Willy, code mondial. Pecha bien lia na bité angaye. Tant ba to luka bana na ba hôpitaux, ba to musu moi jar. Tant ba to ba ba veiller, ba prier, ba to musu moi jar, mais yo zui boye siko comme moi. Bon. Na habité tout ça ngonde ni mokili yango eza moi jar Abeti Kabwe de la part d'Ario Amouri et Solola. Merci Dira Makaya, grand prêtre. Babi Mimi Grace Kanyeba depuis Paris. Préfinanga Ngwete, Bicap. Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris. Fifi Manar, la beauté divine. Et pourquoi pas Karine Manar. Iget Kachalamote Mayachang à la convatrie. Abou Pianae donc. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. La discipline militaire Bokoto Sanaki Bombila, c'est-à-dire quand Kokolosoke Kwei, bataillon PEM et Nyosoko Tarambelinga Mbelinga, Nanengaje Henri Chibangu, na Pesiombote na Anelika Wawa, GDG, Nanengaje donc Kibombi le lobby, Bato Sate Bango Banani, c'est le campus 10, papa ma passe à équilibre déjà, calamité. Kabousse Bolembi tozeli lokwana ndeto sola kepi et d'idée la cause de fait dévorant babi likimbide barobina siko na ndenge ya bazoka na bashingom et puis la poule déjà félicitations et merci pour la dédicace vraiment retirade je suis jeune et je suis Wata merci pour le dédicace izalaka boki bonde kwango ya biso ya ngwana merci vraiment et puis Dira Makaya comme tungisanga bi na lobela libanga abimi na retirade et sali bien. Merci vraiment pour nous penser na bande ko na et puis déjà lobby jeudi toze la yo Kinshasa déjà aéroport et puis soirée au eza vendredi wana tozala wana bling toujours na ninga retirada Claudia Baki sa plaque Black Perle c'est toutes les plateformes de téléchargement bi crocoto déjà avec featuring na maman Bilabel c'est bon déjà Laurette la Perle yoyebi Innocent déjà jeudi tozala rendez-vous moko jeudi et puis dimanche na Palme Beach tokozala na ndenge ya Eleng en featuring avec Kofi Olomide tokozala wana pona kozala na Innocent donc nous sommes arrivés à la fin tosisi bon tosisi bambo te kande za na ndenge na biso tosisi émission chinois to telema vraiment pour tout comme na tosisi hein il on est ici là Hein? Il on est ici là eloko kaka esi la te poanini una naza na njala eloko esi la te po yo ozala nzala la discipline militaire au lien merci allez le sac toujours Glodidia Siga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.